compliqué bandeko lisolo oyo kopesa yo mutu koswa lokola ngai pe epesi ngai mutu koswa mwasi abengisi mobali na poto précisément na États-Unis d'Amérique mobali oyo balobi azali le comportement abe mobali imaginez tangu bakabwen na mwasi il faut apfutaka child support pension alimentaire ya bana $800 mais mobali azo mondir bana azo bana oyo bakozwa vite bakosa eloko moko te pona nini ngambongo na ngaba yokozwa ngo pa bandengo wana oyo ezali lokola bien malaki mobali ya ndenge nini oyo mobali abengisi mwasi pardon abengisi mobali na États-Unis tango amoni mobali comportement ezali malamu te mwasi a décidé ba se séparer na mobali kasi tangu ba se séparer na mobali oyo mobali abandie ba chantage aba ekosala likopa na batu ya este mususu babo mwana mwasi o na kombo ya Nadine eske yo si omona okeipa nganga oyebisa nganga abengaka mwana mwasi oyo amenanse nganga oyo alobi azali neve ya mort yo ka baloba nganga oyo alutindela mwana mwasi o États-Unis basiana basangani pona yo kobimaka na bamibali ya batu ezangai musakata na biso boy yoka soki otiki kombo bakombo ana te na kolia yo ngai mwana kasama mo mini mbiana msakata 100% salama mbi ya mabe futaka mabe yo tili golono anje eske bino possible mona nganga abanda kosala ba chantage boye ke akolia mutu na yoka yango teleka oyo epesi ngai mutu koswa nganga balosala ba chantage somo yoka ye mama obichi mpe pali bulboye yo moko fo yo mwasi kitoko boye bakeba ilonga mabe yo omwe mo ane oyo eyo sila yo ti to ba kunda yo libulu yo michimoleli ba kunda yo oyo foto na hote oyo ilonga na hote na kati etali eske soki mutu alinga boma mutu ayaka ba menace ndengo wana na kati ya lisolo oyo ya boire et à manger la sengi bokota yango lisolo to kosola na tongo ya lelo pasi eske il faudra basi bakata ko bengisa mibali na poto to ndenge nini lisumu nini yango soki mwasa bengisi mibali na poto ambengisi malheur pona ye moko lisolo oyo ya ndeko Nadine ekopesa yo pasi ya kosakana te. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to kutani na tongo yo pona kosolola lisolo ya ndeko mwasi na kati ya États-Unis ya ndeko mwasi o komo na ye Nadine ya lisolo oyo esengi na biso totanga ba kombo po mabezali ya okota Nadine te kasi Nadège voilà tokotanga ba kombo mutu apesi biso lisolo abi totanga ba kombo pour comprendre parce que epesi mutu ko soit lisolo oyo ezali koleka bongo na États-Unis d'Amérique na ville obengaka Utah. Avant ko bana Utah e banda ki bongo na mboka engumba Kinshasa na Kinshasa ndeko Nadège oyo abala ki na mobile na ye entre parenthèses na Kinshasa kombo ya mobile na ye Abega voilà kombo ya mobile oyo Abega Omba donc Omba ça li passa na ebiti mobile oyo kombo na ye Abega bazala ki na Nadège na Kinshasa comportement ya Abega Omba ezalaki vraiment malamu te ba mbali oyo bazalaka to bengono ba gigolo to ba Mario to ba nani to ba ancien boga balingaka mingi ka basi basalela bango balingaka kosala te ezalaki na moi mame bazalaki na bana déjà mais moi mame
chance ya ko sourire et pas ndeko Nadège akei bongo États-Unis d'Amérique. Nadège na comme les États-Unis d'Amérique abandi ko bunda na ba na ya zo bunda muke na lintanga zo bunda ba famille kutu ezalaki pona bango occasion oyo ba se séparer na mwana mobali oyo na kombo ya Omba Tope Abega. Nadège avant à voyager à les États-Unis à Zoaki Mbasu. Babouaki la qui est Mbasu et pas nani, on ne sait pas. Mbasu est compliqué écoute voyage à Nadine à Osakate maintenant parce qui grâce et Sili Nadège a voyagé à Keibongo États-Unis d'Amérique. Tout le bas précieux Zalaki. Famille et Kaboli Abega na Nadège. Nadège a compris aux États-Unis a bandi comme ça la vie na yen nzambe pe chance et sourire. Chance et sourire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant que chance et sourire, moi la moisi ya mukolo à cause de la solté côté famille peut être pression. Alors Nadège ça il le cola abosana. Alors il baba bolingo pona ko bosana mususu et c'est ka cause mususu. Nadège a coûté na mobali moko kuna na États-Unis balingani babandi ko vanda ndaku moko. Alors il pesi que mobali obane ko fa ndako bona ye pona pe Nadège amona ki lokola mobali yango azalaki pe na ba tendance kaka lokola abega abega Omba ndako yemoka futaka asalaka dia surtout amona ki importance ya mobali pena ezalaki ta tout ni mobali mais comment est-ce que yo mobali osalaka presque loko monter nyo surtout na osala ki mobali na yo ezali wapi na moni en tout cas relation oyo ekosimba lango te. C'est tout kabwana. Mobali wana pa boya kité, pa kabwana ki na bango na ye. Alors, on ne sait pas par quelles circonstances moi si oyo to sœur na combo ya Nadège a préféré qui a changé ville. Et ça la calaro normal, so va na ville oyo au monde qui peut être simbité, on va changer ville pour obo matras. Alors, tant mon Nadège a changé ville et si kabana ko vanda a longo la ville wana a quelle ville aux États-Unis Utah, ba de Amérique, États-Unis. Utah, la ville où est Utah. J'étais à Utah, tu ville à Utah. Oui, ça c'est comme la seconde aux États-Unis d'Amérique. Tant que c'est comme la Utah. Azaki na mbongo na ye. Akei na agence pour aluka ndako. Ndako ezali mais ba chef ya agence, ba tu agence, moi ba pesa ndako ezate, ba c'est notre kopesa ndako te pona osana musala te. Il paraît aux États-Unis avant ozwa ndako, il faut ozala la fiche de paye ba mona ke osalaka. Est-ce que ba aux États-Unis ezali solo to le kuta. Les États-Unis avant ndako, il faut salaka. Beaucoup de personnes commentaires ou tout benga biso, boye bisa biso. Alors, et ça là qui est ndeko mwasi Nadège et si ki akofa de ko ba ki mwa mbilinga. Na ba agence wana akutana kina président ya communauté congolaise o ya Utah kuna. A solo na ya expliquer ndinga na difficulté makamu ya ndako. Oh, président ya communauté congolaise na ville ya Utah kuna abi oh justement. Tozana sœur moko awa, sœur wana ye azalaki na ndeko na ye. Alors ndeko na ye ba rofa ndeko na ye ezaki na appartement à 2 chambres salon ba bana yo kabla ndeko na ye sala ke lemba ki na ye ndeko na ye azonga ki na ye Kinshasa soki olingi la ko benga ye comme ça yo remplacer na pesa ndeko na ye wana bo fanda en attendant oluka ka musala puis vina yo ekende forward. Ce qui n'était pas mauvais mbalaboko Nadège andimaki ba bengi pe ndeko wana ndeko mwasi wala kombo na ye Bijou. Yaya tokotanga ba kombo biso beta kalsoka do apesi biso tokotanga ba kombo ya mboka te mais tokotanga kombo na ye Bijou tozana la ville ya Utah Utah les États-Unis au combien voilà c'est là nga ba j'aime ya c'est là nga ba j'aime la solo malembe au comprendre tango pe Nadège ba présenter Bijou ba kepe la ndako ngo batali Nadège ça s'appelle ndako ça va à occuper chambre mosusu wana. Baba di pe ko sola boni nga Bijou nga mwana boy la fanda ke sika boy nga boko nga sika ko boy nga boy oh ça va problème exact. Baba di ko fanda kutu Nadège MC yo sa buto wa bonga sa mutu ya este wala Bijou mutu ya este sa mutu ya este Nadège bi kasi bubal nga pa sa mutu ya este tabi ya solo donc mbalo pesa ya nga pena ya nga baba ya ndenge ya côté moko ba uta côté moko mbalo pesa ya nga do se zo famille ba vanda ensemble Nadège na Bijou na ndako ya Bijou wana 2 semaines ezalaki ebele comportement ya Bijou ezalaki malamu te
Nadège aboyi na ye abi non je préfère na ke de kova na hôtel soki na bandi musala comme ça na zanda ko na pour comportement boy ya oyebi so bo sa sanda ko et ça la kana comportement biloko boya mike ça difficile à expliquer ba tout difficile à supporter yango ba te bere ba de ko fa na ka ba ngo pour ko vite problème wana alors Nadège était obligé ya ko bimana na ndako wala ake de kova na hôtel ay s'équiper bijoux nicely à l'aise na ndenge ya bien ba sola kitike no bijoux en tout cas na ina ki de fa na hôtel pour na boye a pesika ba raison et ça qui m'a bépété alors tangu Nadège ake ova na hôtel akoma kipe kobima na de komoko boeza esa mwasi ya mukolo c'est pas un problème mobali o pas zo ki wana amona ki lokola mobali wana makabade pe na bienté alors Nadège nandenga ki mwana mwasi o ya bosembo alinga ka losambo amone ki na koya ko silisa mibali awa na États-Unis d'Amérique ombo na papa ba na ngai azabongo na Kinshasa Nadège a pensé les soucis et c'est difficile hein au cela qui dans mobile d'Afrique moi ça qui est poto a pensé na yo mingi za ane mibali au moins mobile soka voyager qui a commencé à 5 ans ça fait 10 ans au moins est-ce qu'on se rappelle moi si na ye a bengisi moi si mais moi sera qui pour na beng sa mibali ça ka faire au sakalate mais cette fois-là Nadège a pensé na mobile na ye comme on ni omba abega abino la refana boete abandi ba démarche kutu famille elinga kité mais yena bolinga mobile na ye papa ba na ye abandi ba démarche et ko sala ke abega ayebongo na États-Unis d'Amérique tanga les États-Unis d'Amérique ba ubela ki boata ba ko na bijou kuna ce qui passe à balaki tombal na salaki na mobile na ye il y a pas de souci mais il y a pas de souci. Tangu siko abega yé aux États-Unis, abani kovanda, abega, potangu Nadège abengisa kiye, Nadège akasa ki lokola ako changer à ta comportement, mais tangu a commis na poto, a commis na États-Unis plus pur ya ko sakalate évidemment, wana déjà Nadège a soki de musala et puis azuinda kuna ye déjà. Abega yé na ndaku, gigolo, alingi ko sala pe musala te avant la ndengwa chose grave. Il paraît abega pe bo pikiliki ba bo kundu banzoto mawatru asalate abega azokomela basanga kolangwa ezopesa malamu te chose grave na ba ordinateur ya bana abega akota na ba ordinateur ya bana atalaka ba film ya mabe na ba ordinateur ya bana orlia te alongola page otaka kotika page wana ba soki ba koti bazongola ke no papa oya kotaki awa atalaki ba film mabe ba pesa mama rapport mama tuni Nadège mais comment est-ce que yo tata mukolo bwana ba ordinateur ya bana okokota kuna ndenge soko lingota la ba biloko na yo wana tala tana ordinateur na ngai portable na ngai zali ordinateur na nga tala ka yango bongo malamu te tangu abega ayaki baba na ye kosala ka téléphone moko ye na mwasi na ye Nadège. Au fil du temps, alors moi si on a déjà on a comprendre pour yé abega na Kinshasa avec ce peu la fonction publique ce que dans moi c'est que salaire na pour essayer que va monter ka voyager c'est bon que va soins médicaux vous voyez ce que m'take soins médicaux ba salaire na yé ebimaka alors ce qui salaire na ebimi sikoyo tout le monde côté avec des Mario ba pesa ka nyo soto ebika ozonga te akosoka téléphone wana azoko komo na combien famille na bango non ndenge zali awa mbongo na wati na ngoto te po moi siwa na lingite ali ya mbongo na ngabuli ya mbongo akuna nzoka na iPhone soko otini message ata o effacer ya moyen ko récupérer mo donc moi la moi Nadège ako mo na ba une différence moko boye ben une différence moko boye et pas on bal donc est commis plus pur que Kisasa tangu abega ayaki la sérieux ne ba délicat moi si wana bijou tangu Nadège c'est qui non mobile nanga pasa butia est abaki basaba ndeko mobile ça nanga console alors et les quelque temps Nadège se rappelait que non il faut bien quand même bijou pour to kaba ndenga bien c'est que mobile nanga si ayaki déjà bien ça yana bango abenga pe bijou boni est-ce que que abega yaki déjà mobile tu koza mwana mabe yo yana ngai yo benga tabino promet ya kada ya awa oya ko mona ngai ndenge ya mabe te bakabo ya ndenge mabe te bakabo ya ndenge normal
Nadej a joué à Bega zali mutu ya este akena epa camarade entre parenthèses camarade na bijou ou mutu ya este tangu bakutana bango na bango bata este babeta ba mina sema babeta ba swahili ba yambana ya kosakala te lokola kutu ba yebani njoka ba yebani te à partir wana ekomaki complot il paraît ndenge balobi. Alors au fil du temps ba kovanda Nadej a comme remarqué que non mobali oyo a commis un mbétant pour sa karaté et puis chaque fois talaka état d'âme banda abega yaki nanda ko wana Nadej ba bis bofi ko bozwina ye ndenge bakamene ko évoluer avant mobala ya eza sundengo wate bali ko kita ya soko sala mutu sala misala mabena ndako to mutu aye pour la destruction libota na yo okomona kama kambe ko changer o cela qui bien. En un clin d'œil, au moins, il a marché sous bien té, au sous bongo té, au peut sous bongo, et c'est là inutilement quand on a salaka attention. Nani a pembe na yo. Au banks nanda kuna yo. Nana e pa na yo. Est-ce que komi to solaka pembe, li solo o côté ya yo. Tolba s'en est très de trop et comme ko soit na ko bunda na misu ya bande ko so bana comme quoi traumatisé. Je me suis dit non, o eza erreur. Pourquoi la banque si mobile aux États-Unis, ma famille n'a pas raison. Alors, Nadej était obligé, Yakoebisa, Abega, Abimanandaku, pas ça vous m'avez déjà, Babota qui tout moi la moko. Babota qui peut sous moi la moko. Moi la Babota qui wana na États-Unis, il paraît moi la malformation, à ça peut la formation à malamouté. Alors, tangu abengani oui to benga benga na deja bengani abega pata li gigolo alingi musala te aliko sa alingi komela masanga kotala ba film mabe na ba ordinateur ba le pesa ki bina biete ba tie libanda. C'est ainsi que Abega va appeler les kinaye ya este kuna bijou abenga bijou e kozwaye akenaye et pa naye ava azofa da siko et pa ya bijou wana bijou déjà ko baki na mobile je crois. Nanda kulaye ba fa na bijou et sikamoko yi atika na ekoto homme seul femme seule pardon. Alors femme seule il n'est pas bon que la femme soit seule, il n'est pas mauvais il n'est pas aussi bon que l'homme soit seul. Alors Nadej s'est dit est-ce que Olena changeaka mibal je ne peux pas faire recours na mobali ozo zaki na yewana ayeko na mobali oyo azaki pe pa gigolo muke lokola abega bayeko kutana basai lokola bolingo ezonga lisusu to bolingo so ezongi baboti kutu mwana moko et puis bota amonaki makambo mobali ngo baneko simba ka bien te bayeko se séparer. Alors c'est ainsi que Nadej avait préféré atika naye femme seule, ça n'engage que elle. Siko tangu bibali bakei Nadej atikali ye moko makambo ebandi ko pesa mwandambo makasa ya nkembo bandi ko monana katuku bianze zoko monana makambo ya bien edi ko mona amone kola akomi à l'aise kutu akeiti na niveau asomba kutu lopango Nadej asomba lopango la Kisasa et konso yaya Nadej ça rappelle États-Unis na ebité Nadej ndi abengisa ya na yetoneni wana ba exhibition te biso betra le solo kaka de ba exhibition. Alors, elle m'a papa ya bana tant ya kenaki kuna azui musala parce que il faut foutre na kabato aye ko zo musala azui musala wana tant azui musala alors obligatoire bana wa msu basa bana na il faut foutre bana babenga ngo child support na anglais na habité la façon benga on n'est pas alimentaire ce qui child support il faut pas ça mon ya bana baby ka ndeza. Alors l'état américain a katelaki Abega $800 pour la bana ce qui 3 sur 4 sur pe ko bazaki wana apé ça ndengo c'est insuffisant pour la bana $400 mais maman ndimaki parce que nyo surtout yemoko Nadej asala kana kasi papa oyo Abega alinga iko pesa mbongo te mais soki l'état ça l'état ça l'état t'appelle l'état unis d'Amérique que mboka loi papa zo ima ngala ko pesa bala mbongo te bala sa ba kola mbongo sa ba komona nani ba komona ndeyo e consomme ko mo ndengo wana des ali wana eza o benga ka bien malaki o papa yo zo pesa bala mbongo
child support ozobenga yango bana bien bana ki azo bondir bana o bana na tabata classe ba osala loko moko te mbongo wana eza mbongo na ngana ko la volonté na ngate bozo yiba nga mbongo bien bana ki na ndenge nini ndeko na nga abega bana bata ba na yo oui soka ta mama na bango ko profiter la sima bana asa moi so botai na bana fa profiter sima bana sala ka ndengo wana ko lo ba yango te eza bien bana ki est-ce que ko retime la parole wana bega voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Bijou nenga que yé abega tant que n'est pas petite sœur d'un bijou dans le bal naïe. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Est-ce que bah soit naki, toi bah soit naki te, on ne sait pas. Mais ça fait qu'il y a l'ongé kuna a comme un peu au fond na panaye. Si le problème est zanin. Abega banda kenda aux États-Unis tango aboyena mwasi na ye abandi ko souhaiter ma bébé que ça sera toujours mingi ndengo wana soki mwasi akabwana mobali alingi te mwasi wana évoluer asala ka ndengo wana mwasi pe o mona akabwana mobali o lingi te mobali évoluer oh yo so boya kidi alibala wana mobali akei azu mwasi te mususu o to landa po anine o comme si mwasi wana sikambanda sasa mbanda na yo te kuna simbaki te bokabwani tika bla sa vina ye mobali pe lokola yo sala kina mwasi wana mona ke ba bebo kabwani akeshi ko azu mbali mususu adi ko tia les yo mo lokola o moni ko ota trouble. Alors ndeba lobaka na anglais na déjà move on absali vina ye mususu asala ye femme seule na ndenge na ye. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et puis si abega jalousie abandi ko luka makambu pona mwasi na ye a cause lié à zoko lingami bali a osala mabe a komi ko sala kindumba au preuve exalité na deja bande ko tena sena esi bino tangu mobala kena ekutu a komi na niveau ya kosomba lupangu na Kinshasa. Alors tanga somba lupangu wana et sala ki lokola boye bato ya poto de ba onyo ko ba mikolo je profite de l'occasion pour apenda batoi et ça côté na mpasa na mikonga na côté ya njili brasserie ya landanga malam yo muto soma lupangu na njili brasserie so brasserie njili brasserie kota c'est comme fukuna donc partout kaka et ça un groupe de gens mais oh ça la na njili brasserie bokati matiti okomona bato ko ba villageois ba koya no mama papa pesa la kengela lupangu walo futa nga mboko mukie yo moni ki a au villageois oyo mutu ya mboka alinga kengela nga lupangu tango ko pesa ye accès avant d'akaranga rotongi na lupangu na yo wana akati la ko matiti baza ba grand féticheur ba kela mona ba féticheur au mona alimwisi makambu a changer a komi si lupangu wana ya ye est-ce que komi kotika la mutute oyebite akinga lupangu na yo na njili brasserie na mpasa to wa pese ba atala baluku ke ba butu oyebite sa akinga la lupangu bazo ko mela batu mapangu na ndenge ya voix normal bazo utiliser ba gris on a loba kité na lobby lopangu pe anadej sala mo ambilinga ndengo wana lokola abega ipare atala kana yala ba so pe ya magistrat soki pe anani alors aza papa bala no na deja benga bega est-ce que okopia nga numéro ya grand frère na bino ya magistrat pour makama lopangu na nga kuna eza na problème oh abega pe ba solaka mais pas wimba solaka pas ba solaka amona ngo ça normal abega so numéro ya magistrat a pesa. Alors, grand frère y en a des États-Unis, abanda qui peut kokende Kinshasa. Grand frère là Kinshasa n'a habité par quel moyen? À ça qui moyen ni grand frère assis ça qui va problème voilà, y a les qui n'a pas en les qui n'a pas benga qui a magistraté. Mais abega banda appelle ça numéro. A koma ko benga. Ndene situation kuna. Et ça n'est rien nango. Mama pas ngone oh c'est pas ngo ça yo. Oh Mario Baka. Mario avec ce qui n'est rien nango wala ba loba batuninga oh nani Mario batuni mamu oh nani abino Mario sa mona oh asomela nga masanga wala tema Mario soki Mario ayo ki ngedi ni Mario azui anatili puta mamu ava ina sengla fandi wala soki ba yo sa versement mbongo masanga abandi ko compter mbongo ngo ya yo ya Mario ebi to Mario la na ka Mario siko bega yo bali ko to lupango kisasa lupango ngo ya yo. Oh, mais comment la personne qui a le numéro, on a bien habité, combien de problèmes il y a un grand frère Nanga qui est à Kinshasa, à Sassisi Makamouana. Il y a ce problème, na personne a besoin de magistrat. Oh, ça moi ça n'a nini. Nana est-ce que ça va le pan ou kuna? Oh, que ça va le pan ou nini? Oh, tu na retourne yo attend que nana ngazo aso sika mokote. Oh, tala kutu bundinga bijou kutu nanga aliwana asoba que le pan. Yo zo comprendre na bijou pour ani. Donc bijou, jalousie et kota kaka ndengwa dans les vides.
Bijou akoba ko finga mwana oyo aza na malformation ya Nadège. Et puis ça est passé dans moteba. Vous avez moi dans la malformation, moteba fingi et couper ça passe ya ko sakarate. Donc a linga ko kata ko ba bijou. Lo bala ka ba kam ko la ko bala ka ba bijou, c'est pour bijou. Ils ont peut ça ngambilinga ko sakarate. Et le kiwana akoba ko embêté. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bazaki da soupçon wapi et ça là-bas qui ndenge nini mobali ya bijou wana nzoka babeba la pena babeba bijou comportement ezali malamu te pareil bijou wana bango na bango watu ya este bazana misala ya mabe je ne confirme pas wande balobi musala ya mabe mutiboka mutayeba kango bakobaki na boule ba nuire sikoyo ye Nadège tala ba photo oyo bijou mwasi ya batu azo okanga na mobali ya Nadège abega ekopesa mwa mutuko swa bijou ye wana bomoni ata mwa mukuse boye abega mobali ya Nadège mobali ni akala oya mulayi wana ezo simba pete concordance est-ce que bijou bakoma ekobima na abega mobali ya Nadège tala kunseki tala kumamba nzoka pe mobali ya Nadège pardon mobali ya bijou kuna apesa ka exemple et pas moi c'est au monde na kana Nadège za la raté asa moi c'est kitoko di ça za respect mbali pour na za ka respect de ngwate yo za la ka mutuko so on ne sait pas pendant ce temps ye abega alungwa ndanda kuana taïba exemple leki aba yesiko bijou abandi ko tuna abega est-ce que moi si na yo abara mobali na ngaite moi c'est abala mobali na ngaite pour un exemple après ça exemple au monde na Nadège te acheter pesi moi joue ya ko sakarate allez mobali sikoyo ya kala abega to benga mobali ya bijou te mobali ya Nadège te abani ko attaquer sikoyo ye nani yo abani ko attaquer sikoyo Nadège mobali ya comment na nani nolobaki nini allez mobali sikoyo mobali ya Nadège abega abandi ko attaquer siko mobali ya bijou Eric o ayambaki na ndako na ye tangu Nadège abengana ki avant ki na ndako mais abandi ko finga ye l'ingratitude afinga ki ndenge nini na hotela omo audio oyo kane muninga yambaki na ndako na ye obandi ko finga ye e komi ba menace yoka abega safi yoka oh Eric Abega on chiquait bien on chiquait très bien on chiquait très donc la mo lokola Eric pe azaka mutaba est kuna pas ba Swahili wasko Eric mobali ya bijou oyo bakosi makambuka ba Nadège azolo bela sikoyo mobali ya Nadège abega oya mbaki na ndaku na landa très bien OK pay attention abega ule muntu kuna taya ule muntu kuna taya ule abega shina na business whatsoever shina na business unashiki mi message ni kwako weye go up abega ça fait longtemps mirikala kimia ça fait longtemps mirikala kimia shikupende kujibu nikuna ma message ile ulikuwa natuma kwa Nadège niwe na mie mishibale bingu na tabela mishina nabo problem na esko nashika mina mu message mina danji na muntu mwingine mina adresse ku muntu mwingine sasa shikia difference yako we na mie acha tubebe example ya banyama okay hauna nyama huku oza mobali ba créer na image ya nzambe okay acha nibebe example ku ya hivi yozo lokola chien unashikia yoza lokola chien okay kuna libanda osali ba makambo na yo soki ozongi milu osala kinini libanda wo unashikia ngai naza lokola nyao niko kama vile cat na keli banda nasali makambo na nga na zongi nyet na vandi calme o comprendre abega hii ni mambo yako na mie ba misusu wana ozokotisa banini ba fulani naza kuna te
naza kuna te papa, naza kuna te. Siko eza boy. We jina yangu unatembea nayo, unanifinga, unafinga de gauche à droite. Mubiriki. Papa, nasali yo nini? Hein? Nasali yo nini? Dernière fois que namona kio ezaki jour à matanga mwana na ngai. Nasala kio nini? Abego vande pai na ngai. Oyoki, zelana ebiso siko vérité na bombela kio. Ozoyoka ba fulani wana ozotanga bakombo wana. Tu te rappelles un jour na 300 East Abega yo bando vende pas na ngai. Je t'ai amené chez moi na 300 East un jour ba fulani okota kila ki fulani na chambre brusquement sans frapper la porte. Abega, je te dis ceci, je te jure, je n'ai jamais, moi je suis un homme, je surveille les histoires. Chez Ataka Kembio Ivi Lokola Mbua, non, na surveillaka, malembe, au comprendre. Abega, je te dis ça aujourd'hui, depuis, rappelle-toi, le jour-là, Nilkoubebaka, mon centre-ville, Pembeni, voilà. Ok, vous comprenez. La awa. Mais comment est-ce que Abega, boza li susu na mwasite, bokabwani, mwasi azo move on na vinaye. Obandi ko landela mwasi na likambo nini. Eloko nini esila kate. Ok, o Eric ayambaki yo na ndaku na ye. Tangu mwasi abengana kiyo. Yo ke na ndaka batu, obandi badega. So au contraire qui moi aller la chambre kuna ça avec à porte moi là qui mutakala ini vous voyez que qu'est-ce y a rep déjà tentative ya rep mabe aux États-Unis mabe au côté ozo ko menacer ndeko ya batu pona nini mutuko soa. Bonjour Nadège, comment vous allez? C'est là oh mususu sasa ni wengi ulianza na ba conversation ya wewe na mtu mwingine na mimi mteko ule mtu huko nasema mimi na wewe ulianza conversation nani alianza kia commencer mwenye anaanza conversation oh sikoyo Abega azolobela Eric donc mibala meba aliko swana baswahili bazaba ba interpreter sasa ni wengi ulianza na ba conversation ya wewe na mtu mwingine na mimi mteko ule mtu huko nasema mimi na wewe ulianza conversation nani alianza kia commencer mwenye anaanza conversation ya kwanza talo ya kutuma vile unamulalaka na deshi. Est-ce que nani alianza mbinki? Wewe ndio nivala shipe. Wewe ndio kotoro. Kotoro ya mbali. Est-ce que toli mulala bibi yangu napasha kunitumia ile conversation? Wewe ndio kotoro ndio nakujibia. Mimi na wewe ni nani alianza kuandikia mwenzake? Epi nalamuka nakuta audio. Mwana alianza ni nani? Na mimi ni ya mwisho hii. Wewe ndio navala shipe kotoro. Kotoro yuma. Uko yuma, hauko pusi. Mais grand pusi ndio ule mwali kwa nakuona. Bizu alikuwa nakuona bioto alikuwa anabifanya ndio granya ule. Alikuwa anakuona mtakala na kindoki yake. Uko toro unitumie mimi message mbona mulalaka na deshi. We Eric we. Rwande we. Unitumie mimi message mimi Abega. Ikwela mimi ya kwanza na ya mwisho tunamaliza hapa tunabrokana. Unakomprendre? Ule mwenye uliko naongea na ule mtu ule na ule malaya wako tushaka bloka tulikuwa naongea ndio kwa telefoni ya mtoto yeye ndio ananitafutaka haiko mimi Abega hapa mobile kwa nitumie ile message yani kwa mulana na deshi après nisikujibia kisha naambia wewe kwa mara panga koma vile koma kumaziba ya mama yako mobile donc voilà on comprend que c'est toujours Eric très fâché contre Abega o ayambaye na ndaku na ye na ebite jalousie ya nini epesi mutuko swa na jalousie wana ndenge Abega Nadej abengani ye na ndaku mwana mobali abandi ko sala menace mais libale sili lukavi aux États-Unis mwasi abengisa kio na poto te Abega tikite Abega abandi ko benga ba marabu ngoso pe ya soso na lukuta na ebite mais yoka siko makambi yo somona marabu alingi alia mutu ifaloba ba chantage tala kunseki tala kumamba na quelques ba audio ya marabu awa otindela Nadej
na ebite to yoka ensemble yoka na ngwana sakani na yo ba audio ngo ça pena malamu te et ça ba audio pena ya bien te très impudique ba salité mais na ko section audio moi homme normal boyo kaka oyo eza marabout oyo donc marabout azokoloba Sio kasango edingwe. Ningo vandiwa. Sio kas zela. Tikyo kaka zongwa na sakani na yo ati. Voilà marabout to l'exema parti oya mabe oyo. Est-ce que marabout atine la moto dio ça ali a moto? Hein? Yo ba ozo benga. Ah. La bolimbi si to l'exema parti abe on pona G. Obo pona ufinga bango menga na peso information. Baza bandoki penza ya solo. Omoni ndenge na toilette wana yo kendaka wana. Osoki okendaka kosumba. Soki okendaka kosuba. Omoni papier wana omipanguselaka wana. Talaka yango malamu ava obwaka yango. Mukolo mosusu koyana bangusu na kati kobima na kati ya libolo na yo. N'importe quoi. Oyo, omoni ba musala to ngoche la bino ngote po ça ba insanité donc ça veut dire que abeg a organiser ba tuna Kinshasa ba se faire ko ba marabout bloquer belé ba na ko intimider na dej to oyo. Sio ka sango edingwe ningo vandi wana okango mama na ebiso keba 2024 oyo lelo toza 8e mois le 4 ceux qui ont tali yango malamu te comme le 1er janvier 2025 mama keba omoni ndenge naza na numéro na partir ya Afrika tala nanu profil nanga mobile nanga za marabu na ko passer yo musakata na ko passer yo kamungongo na ye ozoka pona na yebi nanu. Donc si je comprends bien Oyopé elle se prend à bibi misi lokola moi si ya marabu musakata moi sango yo ozomona moi sango yo yet ozomona bomoni azomona moi sango lo ba yiwana yoka moi sango musu ba bêtise boy est-ce que soko lingo sala mutu mabe yo fo ando lo boy moi sango yiwana voilà yoka la continue lo banayi na continue ba lo moi sango yiwana pona mibali abatu yo libolo ne koma ba kusuma imayana opesa. Comment les gens peuvent dire des bêtises comme ça? Hein? Comment les gens peuvent... Alors, bah, audience to chatté. Yo kana photo ya makangu. Yo kana no. Na des yo kangai. Soki otikite na kosalo kaka ya mabe. Ah, oyo kinga siko ndenge na zabo nanu nazana ba photo na yo. Nazana photo ya mobali na yo, nazana photo ya makangu no wana, nazana photo ya bana na yo tout. Omonde na sili ono na tindeli yo mamuna yo ba message onyoso. Soki ozwango théorie otika nga na mokili. Yo ke ina sama beli. Nikwa mibali ya batu na libolo ne sa mai mami chopi kuna ba mambu nyoso kuna. Donc est-ce que nganga kolo mama boy on doit sélectionner pour vous attendez. Na olinga boyo keloko mo boy. Oyo numéro ya marabout. Marabout ngoye. Odinga ndema. Voilà, yoka est-ce que soki marabout alinga sala butu mabe. Ah on va boye. Nkuma za pia otala makambo yoka. Nadej. O mon maloba ona lobela oyo. Eza maloba na sada na mona bisela za sana ndaka nganga. Ala tino maloba oyo ka yango bien. Po tango ba okuma mutuka. Isika odinga ndema inde ko melona mutuka na yo mutu. Ebe melona de kufa na yo. Yo 2024 isile la yote. 2024 yo ozo kufa. Be ba le be bala bato linga bala la yo.
ozokisika te yo ozokotia olinga mibali ya bato yo ozokufa 2024 oyo 2024 ozokufa yo ozokufa babali yo te bakeba la mwasi oyo aza elongi ya mabe kutu yo kutoleki na kitoko 1000 fois mama yo zela to tilo photo yo mona yo ozokufa 2024 ezosilela yo te yo zela toandaka nganga zela yo bilo osila yo 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 kazela yo mama pe osila yo pete zela ozomona. Est-ce que bato bayebi ke oza cash nyo surtout yo so mona mutagena ndako wanganga halo baza ndako wanganga ba bafantirite onanya mama obichi mule pale bulbo yo moko fo yo mwasi kitoko boye bakeba ilonga mabe yo omwe mo ane oyo ezosila yo ti to ba kunda yo libulu yo michimoleli ba kunda yo o photo na hote o ilonga na hote voilà sigo ba ola na deji yo mwasi kitoko mo na deji o mo na ye na deji yo wana e micho senga tu la club no ba photo bo na ba photo tala na deji yo na deji à les États-Unis d'Amérique à la mbali pété. Oh, papa fiston, mais ça on numéro na deji oh malembe yo kande li solo na luka no ba audio mongo zali awa ezo sexala lunga mongo so bona nganga zela message ya mis osanima ato luka na lunganga muto lo bla komo na isu abega yo bozo mona bozo mona abega yo ozaki mbana na deji wana oba fingie kuna Rwandais forme pe ba Rwandais na ibite siko botala abega yo kaka abega mujomba abega yo woni abega bomona bozomona fo ndi ba so mo ndi ba siko tala siko yo bijou ye wana bijou ye yo siko yo na abega bijou yo mwasi abatu Eric okikanga photo na abega ne no grand frère na biso ya côté moko ya bata est do ba mujo bata est ba seli kopa ba bo manadej to ndengeni bango wana voilà na bijou ye wana na abega voilà siko bo ka susu nini et s'il était pour ça la démonstration awa la lingua ka suko lo mo awa elo ni mazoba na'budu wa iyyaka nasta'in yoga sigoyo yoga ba oza comédie yoga siko nganga DJ mbele al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal wala siko nganga awasa la prière pour na deji bato basala ba comédie au sakarate nkumbo aza wapi nga siko la tuni bo audio sili oga ile ba yobso eza belé mais eza na sanité belé betu ko tu la wate siko ngala ambitu na boye na ambitu na siko boye na dej na abega libala isi sili abega ele ko dango sila rati to ki bande ko ba bi awake ndenge zali wana yo osio bali patati patata yo osio bali oh ya kasika mninga libre vivre te tika mninga libre à vivre chiko Eric oyo bobali ya bijou to luka na numéro bijou to bana sona Eric to benga na Eric soka ko yamba biso Eric a expliqué biso qu'est-ce qui ne va pas makambango eza ndenge nini ero to sa émission États-Unis ba erni ero ba erni kuna to luka na numéro ya Eric to na numéro ya Eric awa to na numéro ya Eric awa to checker le numéro ya Eric to benga ye et puis to yeba eza ndenge nini bato mokili makabo mingi nga na lelia mama yango to mtaso est-ce que basi ba bengsa su mibali na poto te et comme fréquent ce qui ka moi ça bengsa mibali na poto soit abomie to sali makambo oh to zaki na liso na ezaki États-Unis na États-Unis wana ezaki suna même dans les États-Unis, même moi aux États-Unis, c'est encore qui? Bon, il a mouté. Zaki Marie, hein? Marie de la bombe aux États-Unis. Zaki Marie, hein? Oh, Marie, on va frigo. On va frigo.
Nazoluka numéro Eric awa. Eric peut se Eric yote. Voilà. Ngana ben ngana Eric. Eric Oba la bijou. Est-ce que ça en ligne? On ne sait pas. Tous ben Eric, oh ça radio le collé hein. Eric Yoana. Pour tout le monde aille, n'est-ce pas? Eric Yoana to ben aille. Eric Yoana. Soit personne en ligne était, on ne sait pas. Tout le monde jusque là et peut juste l'accepter. Bon, à part Eric, toi que Lucas Sounan. Comme on dit sur Robaki, autrement Lucas, à part Eric, c'était encore qui? Abega. Abega n'est pas montré ma camboute. To bengue Eric a en ligne, malheureusement, on ne sait pas. Mais tu as avant, tu as dit ça. Abega. Bandegwa na biso o boso na Utah. Est-ce que boyebi Eric? Boyebi Bijou? Boyebi Nadej? Abega? Boyebi sabango ba kote na radio le collé po tozala mitune ya rotuna bango awa. Makambolo qui est très grave. Mais oh boyebi Abega ba conseiller le ko nesi la raté. Ba si bakabo na mwasi atika mwasi Nadej asala vie na ye na malembe. Nadej aboko la bana na ye na balembe bana na ye bazali wana omoni makamba boye ya omona soki famille na bandoki ba profiter ba olosa la bana mabe pona kombo ya bana ayo ke la bana mabati ka mwasi na ye asa la vie normal ye kutoki para bali eloko na aussi la raté yo so bal déjà olingi mwasa bala te article la ka ndengo wana kashi omona ki mwasa mabe sikoyo obali ko na nesu na ndenge nini ono mama de salaka o mama de salaka voilà. Je ne sais pas pourquoi Nadej numéro ya Abega ezobimate ezopesa mutu ko soit. Vous allez nous excuser to lukango wana parce que c'est très important to benga Abega en pleine émission a expliquer biso qu'est-ce qui ne va pas. Bazowela nini. On va pas leur tenir rigueur parce que décalage j'attends. États-Unis na côté Bistozali peut-être Baza Yarolala to Baza na Musala Mususu mais je doute fort to le numéro ya Bega alors obo besano to repose le numéro ya Bega bino pe bomeka ko benga bo tuna Bega qu'est-ce qui ne va pas yena Nadej eloko inango esila kate. Et le Koinango est si la kate. Numéro ya Bega. Voilà, numéro ya Bega yangoyo. Plus 1 385 259 81 69 wana Abega mobali ya Nadej oyo azo mobiliser bato na Kisasa bande konaye bako baloko ba marabu onga neve ya mort onga mort yo ba pesi défi pa nani yo ya Walesa combat ya cage 5 minutes apamba to komona e bo yo neve so nzote kutu ya mubesu eziki yemo ya okauka nyoso ba kamba lukuta donc Abega tika Nadej kan bobenga Abega numéro Abega yango rabandeli plus 1 385 259 81 69 basa bongo na Utah les États-Unis bande ko États-Unis d'Amérique bo sunga biso pona ko benga bongo Abega voilà to me ko benga Abega est-ce que Abega za en ligne voilà Eric a rappelé biso allô. Allô? 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 Bonjour ou bonsoir Eric. C'est Eric? Yeah, c'est qui? Ouais, Eric, c'est Radio Locolé. On t'appelle depuis Afrique du Sud. Pessimis au dossier Moko Awa. Il paraît que vous avez Mbutu na Abega na compte ya Nadej. Est-ce que vous avez Nadej? Yo zanani Nazali journaliste Radio Locolé oza en direct na radio donc toute solution pour makambo ya Nadej. Il paraît Abega zo menacer Nadej que Nadej entre parenthèses abimakana yo est-ce que yo makambo wana
Tu as dit que tu m'appelles à partir de la radio. Oui, Radio Locole Télévision, Radio Locole TV. Oui, Naebi Nadej. Est-ce que l'accusation Oyo Abega Osala Yo qui Obimara moi c'était Nadej, ce que moi c'est Kala, est-ce que c'est vrai? Et puis c'est vrai que Abega Fana Panayo. Oui, Abega Ngana Zui Abega na lokoti Abega na balabala. Oh. Na lokoti Abega na balabala na Seya Matiti, avant na Seya Matiti. C'est moi qui ai appris Abega. Nadej a Abega Liban. C'est moi qui ai appris Abega, Nazu Abega et Panangai. Ok. Faut comprendre. Abega, il habitait chez moi. Moi, j'ai payé la maison. Abega, il était chez moi. Comme j'avais pris les enfants à ex-Nangai, Babando Lia, Babando Lala, c'est comme ça Nazwa qui paye Abega, Babando Lia, Babando Lala. Il ne payait rien du tout. Ah bon? Tu comprends? Il ne payait rien du tout. Tu vois. Et c'est quoi la relation entre Abega et votre femme? Votre femme c'est Bijou, non? Non. Kutu wanaza ex. Ah, ok. Moi je me suis marié. Allô? Comme allô? Eric, est-ce que vous nous recevez? Allô, Eric, vous nous recevez? Oui. Ok, Obana Oloba? Là, nous, on ne vous écoute plus, hein? On ne vous entend plus là. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Ouais, je t'écoute. Ok, et moi, je disais ceci. Moi, je n'ai plus de problème avec les ex wana bega zolo basoki ndekonaye soki nini soki bijou wana. Soki bazalaki grand frère et petite sœur. Comment est-ce que Abega peut parvenir côté la moi si wana na chambre sans kotoke porte? Il habitait chez moi. À côté li moi si wana na chambre sans qu'on frappe porte. La fille là, elle est venue me donner le rapport. Oh, Abega côté linga na chambre sans qu'on frappe porte. On comprend. Moi je suis un homme. Je suis resté aux États-Unis pendant longtemps. Okay. Alors, je ne peux pas me battre avec un homme à cause de moi. Moi, c'est ce qu'il y a qui est libanda, you like it or not, à cause de à comprendre. Alors, moi, je suis resté calme. Je n'ai jamais dit à Abega, je n'ai jamais demandé rien à Abega que non, yo kotala ki tel na chambre dans mon absence. Non. Tu vois. Et vous dites quoi par rapport aux accusations où Abega a apporté contre Bino que yo Obima kana moi c'est Nadej sobane ko Obima moi c'est Nadej. Et puis c'est vrai, est-ce que c'est vrai que Nadej a abete a Rambala Batu a Osala Kindumba, c'est vrai? Mon cher, ce qui bato bazo yo kangai kanga bien. OK, bayo kanga bien. Abega asia luki soki ba the witchcraft doctor. On comprendre. Banganga. Moi je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. Abega dozwana bazo banganga wana bazo utiliser baba kisa qu'ils ajoutent. Tu vois, ezo simbate baba kisa mususu peut-être batona baza vraiment makasité. Bazonga baba kisa dose ezala vraiment dose moko ya bien parce que ceux qui batindi biloko na bango wana mais ce que je veux dire aussi, tous ceux qui vont envoyer chez moi, chez Nadej ou bien chez n'importe qui,
Erwani Koya, et que trouver l'autre côté, ça va rentrer, et que zone la bango. On comprend. Mais quand même, est-ce que c'est vrai que Nadège Azalaki, vous avez des relations amoureuses à Nadège, mais au Tikanabino? Papa, hein? Au moni, Nabimi na ville wana Abegazo Vanda. Nabimi, je pense qu'il a 2019. Ok. Ce qui te sali calcul depuis Abega Kota qui est États-Unis. Zoko Sabanganga wana keno, c'est lui qui a mené la femme aux États-Unis. Non, n'est pas bon. C'est la femme qui a mené Abega aux États-Unis. Vous allez comprendre. C'est la femme qui a mené. Moi, j'ai vu Nadège avant mon Abega. Alors, comment est-ce que Nadège a aux États-Unis? Abega a mené Nadège aux États-Unis. Na Kindoki, na nini? Nadège, il était ici aux États-Unis. Pour comprendre. Voilà, on va pas vous retenir pendant longtemps, mais vous avez un message particulier à Kolobana Abega pour Otala Osko en direct. Hein? Vous avez un message à Abega pour Abega Otala Osko en direct. Vous avez un message à Kolobana? Et là, je voulais seulement dire Abega. Abega Zala Mobali. Hein? Papa, Zala Mobali. Ndengo lotaka pantalon, Zala Mobali. Tika makambwana bazo tinda ko sala. Faut pas être comme un chien. Moi je t'avais dit ceci. Ceux qui osent ba forme entre un chien avec un chat. Moi je suis un chat. Na sala kabiloko na ngai na calme na ke na sali libanda na zongi na nga na lali. Mais yo ke libando sali makambo na yo zongi na ndako olingyo like sabatonyo ce que non osali. Toza mibali na États-Unis to sali biloko ebele, mais tu n'as jamais entendu que ngai nazui kombo ya tel que non na bimi na tel. Et qu'est-ce que Bijou est devenu? Qu'est-ce que Bijou est devenu? Qui? Bijou. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mon cher, kombo na kutu na lingaka kotanga yango te. Wana eza dossier mususu. Wana eza dossier mususu. Ba ebisi ngai nazwi message lobi ke tolobaka bango baza bandoki, baza banganga, baza boye. Sikoyo mutu wana confirmer yango. Alobi soki bolobaka ke bang Abega na fulani na ye wana baza bandoki. Yesikoyo mutu wana a confirmer. Papa, weza buzoba moko salite na comprendre te. Comment est-ce que okioluka nganga, hein? Penganga wana opesi mission kendo kubomela ngai mutu tel imbécile nganga wana azobenga mutu wana po ya bisaeke ngai nazoboma yo ngai nazausala boye azofinga yoka Abega n'importe quoi. Ce que Zokanga vraiment n'importe quoi. Nadège a botelier 3 enfants. Abega zala kutata na respect à moi ya maman ya bana na yo. Tu n'es pas un homme. Zala kutata na respect ya moi soit na pesi yo 3 enfants. Aujourd'hui ceux qui ba bengi yo papa. C'est à cause de la femme là. Zala kutata na respect. Hein? Ozui numéro ya mwasi na yo opesi bato wana bazoko sayo et puis mutu wana zoloba nini ke nga na Nadège na koenlever aux États-Unis okoya na Congo nga na kodobe yo. What the fuck? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter en 30 secondes. Mon cher, moi je n'ai rien à Nyosona balingi basala vraiment en tout cas bonne chance na bango Abega na betilo maboko. Congratulations. Yeah, don't give up, bro. You know, keep pushing. You feel me what I'm saying? Just keep doing. But remember this. There'll be a day you're gonna look yourself in the mirror. You're gonna be like a dumb motherfucker. Thank you very much. Nous sommes à la radio, il faut faire attention. Nous sommes à la radio, bah, très bien souté. Merci beaucoup Eric. Hein? I don't give a fuck. Voilà, merci beaucoup. Ça c'était Eric. Omoni Eric Yohan Oyo, Azogolo Babongo.
na Abega. Voilà. Théo qui Eric, mais on ne peut jamais conclure sans pour autant qu'on capé Abega. Abega, hélas, numéro de quartier Abega, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. La régie me fait signe qu'on dépasse déjà les temps, mais on n'a pas le choix. Je demande 5 minutes seulement à la régie pour notre Bengapé. Qui ça? Abega, entre parenthèses, Mobalia, Nadej. Si c'est possible, est-ce qu'on pourra aussi appeler Nadej pour Naroyeba? On ne sait pas, voilà. Tous Abega, Sika, Aboué. Abega. Doboyoki, Ndenge. Eric Alobi, Eric Ouattadi, ex-Mobalia, Bijou, Oyo, pile petite sœur, il y a Abega Baron Soba battu à Est. Eish, Makamboyo. Voilà. C'est important, le samedi, tout ça Makambo Oyo, pour ne pas rêver. Mais le solo Oyo Abega, Naba, Nadej, et Kozala épisode, pour moi, c'est ça que moi j'aime la radio locale. Tinati enquête preuve à l'appui. Tobenga yo boye pona opesa biso oloba si makamuna yo. Ah to kosa makamute to pesa la chance muta loba yemoko. Là je suis en train de chercher qui là je cherche qui même Nadej. To luka Nadej. La régie nous fait signe là, le temps est arrivé, mais on n'a pas le choix. Accordez-nous 5 minutes, la régie, 5 minutes. On va finir. Tobenga, Abega. Voilà. On va appeler Abega. Voilà. Voilà, Tobenga, Abega. Abega, c'est en ligne, hein, Omoni. Azan en ligne. Je ne sais pas s'il est en direct, il est en train de nous suivre. Sur Oyambato, Oyambate. Il n'y a pas de souci. Tobenga Bega. Bandeko, oh, bah, bien Bega, c'est Ayambasa en direct de la radio locale. Et à moins qu'il ait été signalé qu'il va revenir à la radio locale, il ne décroche pas parce que la radio locale peut s'arrêter à diarrhée. Au leng. Au Vandera, Bengi, au la radio locale. C'est ma belle côté déjà. Ma belle côté. Tobenga Bega. Voilà Bega. Voilà, Abega ne décroche pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On vous donne quand même le numéro d'Abega. On vous donne le numéro d'Abega. Oh, Bino. Beaucoup bien à payer. Oh, mais ça veut dire que Radio Loco sera ensemble na Bino. Numéro d'Abega yango plus 1 38 52 59 81 69. Alors, puisque Abega ne décroche pas, Nadej, on va finir avec Nadej. On va finir, mais si tu dans l'épisode de Goya pour la tous bongo Abega. Voilà, on va essayer de prendre Nadej. Est-ce que Nadej est en ligne? Parce que Nadej n'est pas Kolo Makambo. Voilà, Nadej. Voilà, Nadej, j'aimerais au cas, moi, toujours le numéro, et puis passer photo de Makambo. Nadej, est-ce que Azala Moussala, toi, on ne sait pas, mais tout le monde est quand même en ligne. Elle doit t'expliquer, il faut le mot. Et puis, tu Roland appelle la bijou. Bijou, Azala, pour bien bijou, ça bijou. Tu vas le numéro bijou. Ah, tu bien gagné. Et là, il y a aussi la raté. Et là, il y a aussi la raté. Bon, voilà, on comprend peut-être que Nadej. Azabongo, na Moussala, pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Voilà, l'essentiel est fait. Toujours quand même, Moko. Alors, pour la dernière fois, on va essayer Abega. Pourquoi on donne seulement le numéro d'Abega? Parce qu'Abega a un cerveau moteur. Abega n'est Boutou. Azo mobilisé Banganga pour na Balia Nadej. Est-ce que maman va na Mawate? Voilà, là c'est le numéro d'Abega. Abega, ils ont les catés. Bon, peut-être aussi au boulot, on ne sait pas. On ne peut pas les retenir rigueur. Mais on va revenir sur le solo Oyo. Il y a Nadej, na Abega. Je crois qu'on a été très long.
na émission oh mais c'était nécessaire yango mon to na belema te betika ali solo pona totalisa yo makambo ndenge zali koleka soki li solo oyo et c'est pélicioté partager yango peut-être côté ya ndeko moko songolo et sika moko pakala tangu tokozonga prochainement tokobenga bega tokobenga bijou pour to stoki déjà Eric ndenga ya bien na mon côté aobi il n'a jamais sorti na Nadège aibate loko moko te azakut na ville wana te Nadège akoloba nini tala kuntseki tala kumamba soki Nadège pa ebi yango te ko kindengwa siko abega azosala ba accusation pa Nadège pona nini tala kuntseki tala kumamba eloko inango esila kate tala kuntseki tala kumamba yo mto tala biso ndeko so sala lisola ko pesa benga biso ya soko bengi biso ozu biso te ko mitungusama te tikela biso audio ya liso na yo to koyoka audio ya liso na yo to ko benga yo soko to beta liso to tanga ba kombo ndenge to tangi ba kombo ba bega awa ba Nadège ba bijou ba Eric to ko tanga soki po boy tanga te to ko tanga te liso o sa mo na Utah les États-Unis. Alors portez-vous bien, santé de faire à tous hein. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo